Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Oh, nous t'élouons, Jésus, nous t'élouons, nous t'élouons. Oh, nous t'élouons, Jésus, nous t'élouons. Oh, nous t'élouons, Alléluia. Oh, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Yesu azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, azanzambe. Yesu azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, azanzambe, Alléluia. Oh, azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, Yesu azanzambe, Alléluia. Alléluia, kita yosala, Yesu kita yosala. Yesu kitosala, Alléluia. Oh, sopanguya, Yesu sopanguya, Yesu sopanguya, Alléluia. Oh, sopamoto, Yesu sopamoto, Yesu sopamoto, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, Yesu azanzambe, Alléluia. Oh, nous t'exaltons, Jésus, nous t'exaltons, Alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Oh, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Alléluia.
Acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nzambe oyo abateli biso banda ntongo eti na après-midi ya lelo yango tozokumisa ye ebeta maboko tozobetela maboko azali Nzambe topamboli ye Nzambe monene abateli biso bien-aimé dans le Seigneur. C'est la prière du soir et c'est bandit yango nazali komema bino boye nasi nayebisa bino ke nazaka na mongongo malamu te me ntango nayembaka yango nde ekokwesa biso na dimension mosusu bomesana ete bapriere ezala kaka ekauka kaka bapriere kaka ya moto kaka te me oyo ezali kolakisa attitude ya priere. Nzambe alingaka ete toadore ye kuna na lola ezali na baarkange moko bazali ke butu mo baadoraka kaka Nzambe yango soki omesali na koadore Nzambe okomona changement ndenge ekokota kati na bombo na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, na pesi bino mbote na kombo na Yesu kuna na Braza na Pointe Noire na Kinshasa na Luanda awa na Europe na pesi bino mbote bandeko na ngai kuna na Amérique du Nord na pesi bino mbote mais décalage ya heure yango nde mutu ezali kosala défaut mais ntango yo kokoma 21h na bino yaka na chaîne ozwi prière oyo obondeli elongo na bana pete na ntango oyo biso tolingi tokende kolala me bino kuna bozali kati na moi makasi yango nde makambo ya Nzambe oyo Nzambe asala mutu akochange yango azali te. Bien-aimé dans le Seigneur namiko na pokwa lelo ezali wa bino Papa Philippe yango nde nayebi ete tolobela makambo ya Nzambe tobondela toadore Nzambe trop c'est trop balingami kati na Yesu yango nde toye na libondeli ya libota ndeko na ngai kokende kolala te komibwaka na mbetu te ke sanke obondela ke non nakoya kobondela nsima non okosala ere moko munene yango nde bongisa tere priere ya kobongisa tere bandeko na ngai butu ezali ntango ya oyo munguna eyebaka kosala bango balalaka te parce que bazali baesprit yango nde butu ntango inconscience na biso esalaka susu te yango nde bazali koya na makambo ya lolenge na lolenge yango nde tozali kobongisa tere elingi koloba bongisa ndako na yo tokanga baporte nyonso spirituel tozala toujours prêt ke ntango bakoya baya kokuta ke ndako eza déjà verrouillé ezali déjà miné ezali déjà bloqué ete moyen bakota ezali te mais soki oke bongo elingi koloba on dirait ke olali mais otiki porte polele yango ndeko na ngai yango tozali na pokwa lelo pete tobondela mais yango bondela tokoyeba kotanga baloba na Nzambe maloba na Nzambe oyo ndeko na ngai esengeli erevolutionne yo na pokwa lelo mpona nini po ete na bandako susu na bavi ya bato susu diable avanda na kimia avanda bandoki bavanda na kimia ndeko na ngai osi osali ba 3 ans 4 ans 5 ans kosala revanche te na oyo monde ya ténèbre ebandaki kosala biso diable avanda na kimia demo wana ya seliba avandela yo demo wana evanda na kimia nyonso sata na bandoki ya famille et personne ne les inquiète. Ba prière tozokende kaka koluka kaka délivrance mais ndeko na ngai délivrance esilaka tikete na yebiso na pokwa lelo ke mais combat spirituel esilaka te combat spirituel ezali ya mukolo na mukolo ya heure par heure ya minute par minute bobimana na délivrance boya ete tokotana na combat spirituel tobundisa monguna makambo bango babanda kosala biso bango mpe babanda kovivre yango babanda komona ete pasi oyo babanda komonisa biso ete ameka boye po apumbwa azokoka te me makambo ndenge nini bien-aimé po ete yo nde okota kati na libota wana yo nde Moïse ya libota na yo ndeko na ngai bademo bavanda na kimia non tokoki kosala erreur oyo te ndeko na ngai lamuka na prière lamuka bundela famille na yo bundela mwasi na yo bundela mobali na yo bundela bana na yo bundela na mama na yo bundela bango ete tala bandoki ndenge bazali kosaka na biso ti lelo non tosi tokomi kati na Yesu me bandeko bandoki basaka na Yesu na biso non bien-aimé dans le Seigneur yango tokotanga maloba na Nzambe na pokwa lelo na combat spirituel teme nango ezali ete to invoquer Nzambe na combat spirituel tozobunda biso moko ezokende moto zozobunda ezali mabe te me na pokwa lelo stratégie mosusu yango oyo naye koyebisa yo ke tobelela siko Nzambe ko invoquer elingi koloba kobelela tozobelela Nzambe ke aya kokota bitumba akombattre bayine na biso tozobunda tant susu force
des frappes na yo moto na ezali muke yango nde tokoyeba kobondela kosenga ke nzambe akota bitumba oyo yango tokotanga na lombango nyonso na mokanda ya Psaume chapitre 35 tokotanga kaka verset mibale verset 1 na verset 2. Alléluia. Zwa Bible na yo ndeko na ngai kozangaka Bible te ata priere oyo tozokoprie ezali na ntango mingi te mais ezalaka na Bible na yo ndeko na ngai tokotanga maloba na nzambe mpo na nini esengeli tobelela nzambe po ete bazali kobundisa biso omonaka te ke pays moko baye kobundisa yo mais obundi okoki te okoki kosenga renfort yango tozosenga renfort epa na nzambe asi apesa biso makasi tozobunda mais tala vi na yo ezochange te yaya makambo ezochange te yango na pokwa lelo tozali koevoke nzambe ye moko akota bitumba na yo. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis les petits et les grands boucliers, élève-toi pour me secourir. Yango déplacé toko bondela na pokwa lelo ko yebisa nzambe ke papa kota bitumba oyo papa bundela ngai papa défends-moi contre mes adversaires contre mes adversaires mes ennemis ennemis tous na ennemis basé bele ba adversaire ba oyo baso ligake ke libala na wana ebonga te ba oyo baso ligake bana na yo babala te ba oyo baso ligake bana na yo babonga te nekolanga ba adversaire ba ennemis wana basé ebele mais na pokwa lelo invocation ya nzambe ko invoquer ezali ko belela nzambe papa yaka papa kita papa tala libala nanga papa tala vie nanga papa tala santé nanga kota bitumba oyo tozala kati ya bitumba bazali toevokaka nzambe na manière mibale ya liboso ezali na adoration ntango ozali koadore mpona koluka présence na ye mais ya mibale ezali mpona kokota na bitumba kombo na ye l'Éternel des armées azali nzambe ya bibele yango ndeko na nga tokoyeba koinvite ye ke akota na baange na ye na armée na ye bakota bitumba bien-aimé dans le Seigneur yango nde place oyo tokoyeba kobondela na pokwa lelo ke combat ceux qui me combattent. Seigneur, combat-le. Papa, lève-toi pour me secourir, lève-toi pour me défendre, lève-toi pour me protéger. Seigneur, téléma oh protéger Vinanga, lève-toi pour me bénir, lève-toi Seigneur, alléluia. Seigneur, lève-toi que mes ennemis soient dispersés. Ba ennemi nanga bakima nikolanga yo ozali kokende kobunisa mutu wana na mokili oyo azali ami ya baaméricain il faut yeba ke non tango akotala nsima boye abeleli baaméricain awa baye kobundisanga yaka bakoyela yo baavion ya oyo nano omona te baavion mosusu yake ozomona yango mais ozoyoka makelele nango te yango nde baavion wana tokoyeba kobelela yango ya lola ya likolo nzambe akota bandoki wana bakoki kovanda na kimia te ndeko na nga bademo bakoki kovanda na kimia te yango nde tobandi kobondela tobandaki deja koadore yango ndeko na nga zala na habitude ya koadore nzambe na loyembo ezali malamu mingi koleka tala Paul na Silas na kati na boloko po ete bachene ekweya po ete ba prison efungwama yango bayebaki non seulement kobondela mais na koyemba ndeko na nga boyembaka te taba nzembo nzambe tango ozali koprie yo moko ata yo moko ndeko na nga surtout yo ndeko na nga yo mongongo ya kitoko bongo ozali korate occasion ya kobelela la présence de Dieu na kati na ba prière na yo. Alléluia. Tozokumisa ye na pokwa lelo tozotombola kombo na nzambe oyo munene nzambe abateli biso banda tongo tina ntango oyo abateli biso abateli bana na biso abateli mibali na biso abateli basi na biso ndeko na ngai ebondela tozokumisa ye aza malamu papa soki yo obateli te mo obatela kobatela sepamba. Alléluia. Tozokumisa ye na pokwa lelo élève ta voix mon frère, élève ta voix, agenouille-toi là où tu es bien-aimé dans le Seigneur. N'attends adoration bafukamaka n'attends adoration batelemaka otomboli maboko likolo n'attends adoration batiaka mutu na se donc ko se prosterner peut-être tozali boso ya nzambe
mais liboso ya Satana bavandaka te yango nde tozokoadore na pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur tozobondela mpe tozoyekola la bonne prière ezali attitude wana oyo oza nango na kati na prière ezali concentration wana oyo oza nango na kati ya prière yango nde moto ekodéclencher la puissance de Dieu. Alléluia, tozali koadore nzambe komisa nzambe oyo. Alléluia, bénissons l'Éternel, il est dû d'être adoré ce soir. Alléluia, élevons le nom de Jésus. Alléluia, nabanda kuna biso na bisika wana ozali ndeko na ngai na couple na yo na famille na yo. Alléluia, na baparent na yo komisa Yesu. Alléluia, tombola Yesu. Alléluia, Yesu arégné, Yesu afanda na mabota. Alléluia, mabota yaki yoko panzana mungu na yaki ko panzalinga teke to bafanda alinga ba couple te ezala ba couple ba païen apanza ka bango kaka. Alléluia, ezala biso no yokaki ete na Afrique du Sud ezalaki ba occultiste moko bayebaki kokota bakotaki jeune ya 40 jours ete pete ba panza kaka mabala ya ba chrétien pete diable apesa bango makasi pete bango bakota na ba foyer ya ba chrétien ba panza yango biso de tokola la pongi non lokuta na bango tozokumisa nzambe oyo tozokumisa nzambe oyo nzambe oyo ayebaki kopesa biso initiative ke mabota tosangana ndeko na ngai ndenge tosangani na mosi na yo na mobali na yo ndeko na ngai eza déjà elonga ya monene bien-aimé dans le Seigneur yango libondeli ya boye kobomba yango yo moko te beta lisolo epa moninga ete biso nyonso tobanda kokota mabota ebonga. Alléluia, bana babonga tomona vie ebonga tozokumisa nzambe oyo alingi biso. Alléluia, il nous a aimés. Alléluia, il est tout puissant, créateur du ciel et de la terre. To pamboli yo na pokwa lelo, to tomboli kombo na Yesu, na bandako na biso, na nitema na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, to koma ba couple, to koma ba foyer, ya ba chrétien. Allez bien-aimé, to koyebandi, ko belela nzambe, na mabota na biso Yesu avanda, Yesu avanda. Alléluia, Yesu avanda bien-aimé dans le Seigneur. Yesu avanda na ma famille na biso, Yesu avanda na mitema na biso. Mobali na yo wana belela motema na ye ke na motema na ye Yesu avanda na mwasi na yo Yesu avanda na mitema bana na yo ozomona batomboki wana soki Yesu avandi okomona ndenge bana wana bakochange. Alléluia, Yesu Kristo tobeleli ye totomboli ye. Alléluia, na prière ya pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur tobandi kosengama na ye likolo na biso na pokwa lelo papa limbisa biso tozabana na yo. Nous sommes tous ton peuple, nous sommes le troupeau de ton pâturage, nous sommes l'ouvrage d'Éternel Seigneur. Nous sommes tous tes enfants. Pardonne, Seigneur. Ne te souviens pas de nos péchés. Ne te souviens pas de nos erreurs. Papa, tu es na banana yo na pokwa lelo. Kosenga mawana yo ezali kolona biso na pokwa lelo. Limbisa biso papa. To trouver grâce na miso na yo. Limbisa pe bana na biso papa. Limbisa bana. Éviter banzela banana biso bazali kotambo. Seigneur, nini bazali Seigneur tango sur internet. Nini batalaka. Bien-aimé dans le Seigneur. Job donnait même l'offrande pour ses enfants, disant que peut-être mes enfants ont péché contre l'Éternel. Alléluia, nous allons pas pour les péchés que nos enfants ont commis contre l'Éternel. Demandons pardon à Dieu pour nos enfants. Tous au Seigneur, on a banana biso bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, n'a pourquoi alléluia. Alléluia, paix tous au Seigneur mananza. On a ma famille na biso. Alléluia, nzambe tata. Limbisa, libotananga. Baignon sur ma ébioté. Baignon sur ma ébioté. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, n'a pourquoi alléluia. Tolobaki ete tozali kobelela nzambe tozali koinvoke kombo na Yesu Masiya na bitumba na yo telema esika ozali telema yaya ozalaki ya kofuka liboso na nzambe awa nde tokomi sikoyo na bitumba na combat spirituel. Alléluia, combat spirituel ezali réel yaya combat spirituel ezali ya mokolo na mokolo mais combat spirituel yango miso ya bomoto boyo ezali komona te conséquence nango tala vie na yo ndenge ekoma tala Seigneur libota na bino tala ndenge bokufa botikalaka mibale. Alléluia, tala baliaya babota te yo obota te tala na libota ote ba vie ekoma kaka compliqué yango libota ya pokwa lelo na couple na yo na foyer na yo ete belela nzambe tozobele
commettre l'ensemble, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tu allez commettre l'ensemble, tu allez invoquer, Seigneur, Yaka, lève-toi, Seigneur, pour me secourir, alléluia, tu allez là, Seigneur, Yaka, Yaka au côté du Tumba, Yaka au côté du Tumba, combat ceux qui me combattent, Bayon soit allé kobundisa, Mukanda nanga, Bayon allé kobundisa santé nanga, Papa combattre bango, ah oui, allez été toqué kosenga, renfort de pananzan, Nicolas surtout, bisomo que tu as bon de là, pour que assez apprécié du pouvoir, mais la peau quoi les lots, ils allaient être tous sengi, Seigneur Yaka, Seigneur Tala di Balananga, Tala Seigneur Kobotananga, Tala vie nanga ndegeza, Papa Kota Bitumba, Papa Bundisa, ba démonioso, Bundisa, ba esprit nyonso, ba koti na bongo nanga, Papa Yakana armena yo, Papa, Oyako Kote langa, Oyako Kote langa, Tozali Komona Batu, Bazali Kote de Koluka, ba grande puissance dans le monde Pete Baya, Baya Kosunga Bango, Nabitumba, Ponani Bisote, Alléluia, Seigneur Jésus, Kota Bitumba nanga, Papa Kota Bitumba, santé langa, Nekonanga Yomo comme Toyebi Likambuna yo, Alléluia, Bandako Bonde la Pepona Likambuna yo, Pona Mobali na yo, Pona Libala na yo, Tala Bandege Bakange na yo, Libala, Seigneur Kota Bitumba, Alléluia, libéré Libala nanga, libéré santé nanga, libéré finance nanga, Papa Kota Bitumba, combat le Seigneur, défends-moi Seigneur contre mes ennemis, défends-moi contre mes adversaires, défends mon mariage, Alléluia, défends mon mariage, défends mes enfants, Alléluia, décollanga toujours senga, la défense, il y a Lola, et tes Seigneur, à défendre Bisso, à protéger Bisso contre tous mes ennemis, Alléluia, Alléluia, tout comme il y a tant il y a combat, Alléluia, tant il y a combat spirituel, décollanga bima na kati ya délivrance ezali que ceux qui vivent en katani, otika libre, mais diable à côté, okimia atamukete, démon mon côté, azala na kimia, na katinanda kunanga, alléluia, ndoki mon côté, azala na kimia, au nom puissant de Jésus, Seigneur, téléma, contre bandoki a famille nanga, papa téléma, contre bandoki nyoso bakanga vinanga, papa, Seigneur, libérez vinanga, namaboko ya banguna, Lazare c'est quoi qui, mais azala qui n'a rien, papa a libéré, papa balien nyoso ekweya, papa téléma, papa, alléluia, défends-moi Seigneur, défends-moi, combat le Seigneur, notre Dieu, combat ceux qui me combattent, alléluia, papa téléma, nabi bundeli na nyonso, contre baïne nanga, téléma, dans le Seigneur, mikolo nyonso, tokobata koya nano, na combat spirituel, tala libala na yodeke zali kobundisama, tala ko beta na mituana, ezali monde ya ténèbres mutu, ezali ko salete bo beta na mitu, Seigneur kota na bitumba au contre bayo nyonso bazali kobundisa libala nanga, ndeko moko abangaki kobunda na mobali na ye mikolo nyonso kobeta na zemi bazobeta zokande grande sœur na ye grand sœur, alléluia, azali koya kosala ba incantation na porte ya ndako ba 5 heures nyonso tango wana yo lalaka wana grande sœur na ye soki kaka apesi kaka mokongo bitumba ebandi na 5 heures mboka mobimba bayebaki yango nde bandoki ya ndenge wana bakokotikala na kimia te yaya bondela Seigneur kote bitumba bandoki nyonso ya famille bademo nyonso toyei kokutana bamboka bademo nyonso ya balabala papa bundisa bango, alléluia, baesprit nyonso bakota mpona kodétruire vie na nga, papa nyonso ayebi likambo na nga, papa azala na kimia te, papa na beleli yo ete nyonso ayebi likambo na nga, nyonso ayebi malheur na nga, papa azala na kimia te, au nom puissant de Jésus, azala na kimia te, na kombo na Yesu. Est-ce que tu es là mon frère? Est-ce que tu es là? C'est pour ta vie. Nyonso ayebi likambo ya bana na yo, alléluia, azala na kimia te, papa kota, papa bundisa, alléluia, qu'il soit comme une balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel le chasse. Papa, ange là yo, kota, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bisoto bon de la kaba ange te, pour être basé dans service à Seigneur. Dans bisoto bon de la kaba Seigneur, pour être yende à utiliser bango. Ce que moni enseignement que autre belle là ange, parce que les enseignement biblique te, et à biso les alliés tous autres belle pas mon congé de ya atida armée. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Au coco qui était au qui des États-Unis, au qui ne soit armé, sans
que vous passez par le président des États-Unis, oh, et ça la makate, alléluia, bakoyate, alléluia, bakoyo kayote, tozo bénéla, président, ya likolo PC, alléluia, nzambe na biso, Yesu Masia, à part Tinda Armena, yo, papa, contre Onyo Saïli Makambia, ya libala nanga, Onyo Saïli, place Mobade nanga ya kangami, place Mwasi nanga ya kangami, place Bana nanga ya kangami, libéré, papa, libéré, Kota Litumba, oh, Neko nanga ya, Daniel Daniel n'a jamais fait le jeûne de 21 jours. Akedeki kaka po ete abondela, mais na kobondela akedeki dès les premiers jours azwaki déjà résultat na ye. Mais na monde éternel batuana oto beleli nkolo eta abundisa bango lelo. Alléluia. Ba yebaki ko bloquer réponse ya Daniel. Soki ke anjoana ya messager wana yaki dès le premier jour et jeûne elinga que ça dès que tu peux à ça le 21 jours, on toujours bon de l'anza, par union sur ma télémène bénédiction, papa combat le, papa libère ma bénédiction, papa, n'importe quoi les lots, toujours invoquer le nom de Jésus Nabitumba, Jésus Massia, Kota Bitumba, oh, non soit à télémé là, oh, non soit vendre la bozui nanga, à vendre la libala nanga, à vendre la santé nanga, alléluia, Seigneur notre Dieu, Kota Bitumba, oh, ndeko nanga, ko banda pourquoi les lots, des moments côté à Koko Zala tranquille na vie na yo. Alléluia. Alléluia. Ndoki mo côté à Koko Zala tranquille na vie na yo. Bien-aimé, tout déclencher guerre oyo. Yo de continuer yango. Oyo ezali libondeli ya pourquoi avant ton que décoller là. Mais c'est na to formaliser là. Yango décoller bandoki ba mona marijuana akoma boye ndengeni moto epeza. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Do bandi kotika butu na biso na maboko na nza Seigneur abatela biso na butu ya lelo Seigneur sécurise nos demeures tout si ton bataki ko travailler na ye déjà azali wana alléluia papa kangela na ba porte yo sandal papa verrouiller yango papa tia mur de infranchissable mungu na koko tate alléluia batela bana batela mwasi nanga batela bana nanga batela mubali nanga bondela ndeko nanga alléluia butu ya lelo to mona loboko na nza to lo tabando to mala papa kitana profond sommeil na biso la tisa biso de grandes choses des choses cachées ba makambo biso to yebate papa o révéler biso na bando kango to yeba bango papa bango bible le biki to sengaka esprit ya sagesse pe ya révélation yango bien aimé dans le Seigneur alléluia merci papa merci Seigneur notre Dieu pour te opesinga temps et te Seigneur notre Dieu na banana yo to prier na pourquoi lelo papa o sécuriser biso o battre biso nous te promettons de te donner toute la gloire, ce que la musique l'obina tombe na kinya, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce en abondance. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers toi et qu'il te voie, qu'il te donne la paix, qu'il te donne la joie de vie, qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur. To betama boko pona Yesu, betama boko zala na kondima. Ete ba prière to zali ko sala boy. To ko mona munene na Nzambe, to ko mona loboko na Nzambe na mbula oyo de ko na vie na yo et ko changer, vie na biso et ko changer. Alléluia. Soki ke na no sabone te ya s'abonner na yo ce que yebi ata ba collègue ba tu as famille o yebi ki ba ko s'abonner et tel solo va s'abonner afin que tout comme une grande communauté ya ba combattants spirituels afin que tous ala na batu ya kola la pongité tous ala ba passionné de Dieu batu o ba langwa nzambe batu o ba tonda nzambe te même ba luka kaka lokola Moïse que non je vais voir ta face je vais voir ta gloire. Alléluia. Dans tant commuana, dans le Seigneur, dans la capena, dans ma commentaire, tango, vidéo, écoutez à la chaîne, oya, otala, et osala commentaire na yo, afin que eba kosunga. Pena, na place ya description, tozo comme ma kambebele, tozali ko décrire ma kambebele, pena sewa na pe, na ba contact ezali, ce que vous avez posé à contact, otali na sewa na, okomona contact wana. Afin que ceux qui ont posé à l'édition spirituelle, tout le monde kusunga yo na kombo na Yesu, tout le monde susu, mukolo na lobi na pokwa na kombo na Yesu. Amen, amen, amen.